Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media Chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana EHP Media ngana lingana EHP Media yenga 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 engwa kamoko tata engwa kamibayo pam pam engwa kamisatu ishata komokaza kaka ndengewa na mbote pe bozwami okati ya bandako kati ya misala osima zanga olibokula mbongo bobeti yakola na manaka mabino kombo ya nkita ekolo poso ekama epa mumbu na minoto pe mosai na bino kombo ya kumuntula bantoni balokanga kiambule solote ko ima bokembe menyama ne bale mbwa zanga bokiro kaka mbo finga kibolole wana kangeli omboloko okolia to kubwaka bakana mbeli bazokande keso ina nzete akolala wapi ba pesa mbwa nyamaka bola bateka moyibi po baso mandoki nke matale kundenge makakolia ka mondenge te bamataka boto makoko makolongulu te liboki ya pondu na tinelo ke pantaba to pe mosuni tabala tinelo ke panko ekomaki te yenga ya solo bandeko balandile lo penzana ya mbibongo bandeko na biso ya groupe mabele lisi o ba komi tondolo kasi boye ba ete le to zepena moko ba yili bota ya kondo mabele lisi lolenge bosengaki lolenge to lakaki bino na poste le kaki ete to koyamba ba yili bota po ete bango ba tondolo basolola na sima ko solola na bango to kokene mwa mobembo moke na bandeko na biso bandundu kuna bakweso bokotala mwa libina moke to zaki na village na bango na sima to kozonga na bakulaka oto yambi bango pona ko tondola penda masolo ya kondo mabele elisi na keimba ngolo bokuna nga mobali kopese lo mobali moko azali awa lo sako bokulaka okolo yo bawenaka ya solo bokulaka to yeba yo kombo na yo nani mosala na yo nani ozali nani pote bandeko bamoni yombala yambo na télévision catholique kombo nanga ezali Diego Koi leki ya kondo mabele lisi oya tikaki biso mabele lisi wa za bongo ya nanga oya tikaki biso et puis naza directeur na orchestre ya mabele lisi na groupe mabele lisi matondo mingi yenga tokepe mbango pande kwa zaina biso moko atondola zenki te ekolo moko akopesa ka kombo na ye foto boyo komo abeta kombo na ngana mwa libaku yo moko amibimisa pote bato bamona yo losako bokulaka ila kanza komba watike baleke matondo mingi opesa kombo na ope musala tukanga fuma kombo na nga ezali chéri nono na mbonda boika na mbonda par rapport ya événement o nazo se présenter na kombo wana po nazaki libanda na mboka bapesinga kombo boika na mbonda mutamakasi po nazo présenter groupe ya makasi oazobe yango original mabele elisi o ya solo donc chéri nono na mbonda boika na mbonda na makasi akomutula le sako pe ayo moko bokulaka bakombola te balete yenga na kanisi te wana penda se police ndeko zeko landa biso to bosa na tesu zeko mona kumutula obitando eke na bino pende ko Diego ko yazali awa pende ko chéri azali na mbonda boko yoka penza ye moko ndenge to kosula na bango lelo boy ba ete zali na mokasi ye moko liso nzambe ingénieur Bernard Boteba yeto benga ka somi ali binza soko pesi lo sako bi mokila nzambe malamu biso moko bato to bebisa kasi kama ibongo na nzenze kuna na ye moko mupende muto ndanda Pasia musangala ye mutasimbi biso penza na nzanze kuna pote maso maleka na pimbo kasi maso makanga mami na mokoloto ye moko grand R Jerry Bindele yesoko boye sala yo mokili ngana oya na ngai te po talaka ka Jerry Bindele papa libota to biso yenga wana tukena ngama masini total na bandeko na biso bandundu bakwesu mokepo to kozwa bango poso wana zeko ya bako bongse bilingi na bango ndingi kumutu na zaki na mboka ya bakwesu ndingi bakwesu babinaka mwa moke bongo to kozonga poto sola na bokulaka Diego Koi makamata bongo groupe mabele lisi mwa mungu ana monoko tolanda e bongo to kozonga yenga
Yenga engwa kamoko tata engwa kamibali pam engwa kamisatu nanda ko bino banso kaka ndenyu wana super malonge umisaka fufute mwa muke ndambi wana bozoki mwa bandiko bakweso kasi bokomona bangona poso wale zaliko ya bokomona penda kuni zakinde makale mati putule tikali loliki to bakaite sika soso abundi nsala ezanga kokwea te kasi poso liko ya bokomona ngona bosenite moko mokonzi na biso Grégoire Mutumosi yemei to pipio benambote bande konyoso ya groupe mumeno na bosenite to ko ya kuna tozongi bongo epa bokulaka Diego Nkoyi wazali bongo leki ya nkondo mabelelisi po ya kusulula bokulaka Diego boni bokola mwana banzoto boni yo boni libota. Merci Kumutu la santé beneta malamu santé dans bien ça bien la carte nada bena kitoko santé bien deux hommes la don toza bien malgré toza wana la sous émission na kopesa po toza moi moko na kati libota o tu yaya mabelelis wa d'abord grande scène na biso auto tika biso na mokola misato beneta na morgue wa to kopesa programme sur to communication ya solo na kabuli benza mawa na kombo libota pe na kombo émission qui te kolo to kabuli na bino mawa parce que mo sala singi to solo nanu e bongo to koyeba bokulaka Diego Nkoyi lelo yo sango ipanzana bisika nyonso mabelelisi to ngito yeba kombo wana mabelelisi wana olobi malamu tezali ya ndeko na bino kasi mwa mokepe ziko kota na libota po ete kombo wana moto nyonso lelo akoma ko sepela nango bino moko pe ba libota bana baleki bandeko boko mona mwa polele alobomboka. Merci journaliste Mounene Kumutula lelo lokwa na émission na plateau na yo donc Congo mobimba mokilezo c'est la base de la vérité na makambo tali mabelelisi donc leki ya mabelelisi o mabelelisi abaki na itokia Diego Nkoyi ngayo na ile lelo pina la plateau ya télévision la chaîne catholique pour la repesa éclaircissement ko limbola tondo ya biso moto limbola mokili ya mingi na koma mabele batuminga mabelelisi bana tosola kina bana tosoina pena libota yango tobaki yo moko ayi libota oya olimbola biso groupe mabelelisi yango ezali ya nani eko kende boni malobomboka yo. Merci journaliste papa nga Kumutula na ye pour la pesa sango pe na limbola batu bayeba bayimboka bayeba kino mabelelisi ole kaboy mabelelisi ole kaboy mabelelisi ole kaboy na koboy mabelelisi kasi yango ne ko sa te boli ati boko lia malamu esali biso pasi mabelelisi ezaka moko mabelelisi eza biso tambola to o mabelelisi ko bete boy mabelelisi eko sala te libota pe bolia yo limbola biso na eza boni papa journaliste mabelelisi ezaka moko e kambami na président Bambu Nyama mabelelisi nde yazo kamba yango oyo ngai Diego leka mabele na sabongo directeur artistique na kati ya groupe ya mabelelisi o Bambu azo kamba yango
okuta wana shiro azawana o bonga za chef d'orchestre les plus beaux de tous les chefs d'orchestre et bambona sa Congo wana engagé ngai na lobby yango na plateau wana lobby kuma belisi oto olo bazali ezala esima mipa bambu mona kabande ko bakoleka wa pe netando nanga na otanga kombo teto yamba bato na ndenge o mabelisi atikela ngai mabelisi atikela ngai ngomba mabelisi boye boto sola ki pe mokoleka ki na mona mabelisi alobi ete bakolia te yo pe papa okoloba boni po te bato nyoso bakoka kombo mabelisi akobeta mabelisi azalibu okolia bana bako lia te tope boni yo limbo ela biso tokoloba komwa mabelisi na groupe nini ya solo oyo bino libota bokozwa mwa kwanga na kati otoye. Merci papa langa journaliste maloba mutuno tuninga eza malam prenez éclaircir bato émission otiko leka semaine wana otiko leka toyoka ngapela landaki yango mwana mabelisi alikaki na ndela singa loba eza mwana mabelisi te wala na mwana mabelisi te groupe ya mabelisi esimba mibongo pe ezokamba mala bambu nyama oza bongo président ya orchestre mabelisi po mabelisi azali susute atika biso lelo eza 4 ans au mabelisi atika biso ngai Diego bien na na plateau na télévision na bongo leki ya mabele oza bongo représentant ya libota mabelisi atiki bana atiki basi na ye ngai na zawana to se retrouvaka moi muke soke monani et pas ya bambu nyama et puis groupe ya mabelisi ezokamba mabongo na bambu nyama azobele na mongo makati bo oleka boy mabelelisi ole donc tozo comprendre mabelelisi za logo za kombo ya moto aza moko tozala kine na kati ya mokili atiki biso eza pe ndela moto nyonso quand même tout appelle à l'immédiat ya ko respecter payer ya ko respecter pe mabelelisi wana mabelelisi za kabinité mabelelisi za boutique te mabelelisi za mayo bazoteka na banzela te mabelelisi quand même il faut ko respecter mabelelisi Bambou Nyama président, nous avons confirmé la télévision. Bambou Nde Aza président, il y a un groupe Mabele Elis. Bambou Nyama. Ok, beaucoup de gens qui ont dit que vous avez penza nkamwa po to yamba kabande ko bele libanda pe bokota rapela bitano mususu oko ngai mabele li satikela kinga isongolo ngai moto mabele li sala kinga ngana ngai to yeba lelo po ngana zwa ki mokolo wana yilo beza ki diego te me ngana lobiete ezalaki diete me ngana lobiete to zwa ka die po yemo ko confirmer ezali yedie yo ngana ina yeba penza yo papa ozali wana olobi asolo te bambu azeko sala ete moi moke emonana to ka ki pesa ngwa mona mabele lisi asaki examen d'état te kasi comme mabelelisi bato bako saela yango bambongo zai kokota na nyoso wana to mona ngo komi lokola mwa masano ngo komi kosala yango tuni to yeba penza lona bosembo lokola moko limbota nani ayaka kotika mwa moke kuna pona kosunga bana o kono mabelelisi atika pena libota po comme wana mabelelisi longi moko lobi zali kombo ya moto pe lingomba wana zali lokola moto sala ki mwa ndako na yabeta tana zete bana ba kubata mambula sikiri bana ibalia yo pe papoza ina kati wana lelo yo moko yei aw tondi manani toyoka nani. Merci papa na journaliste la malobo pesinga ipona limbola mokili e ba makambo o izotambola pona groupe mabelelisi nakanisi ngai Diego Koina zaleki ya mabelelisi nakoko linga teke mabelelisi atiki bana na ye atiki libota soki na yaki na orchestre mabelelisi parce que po mabelelisi atiki bana na ye na sala ba suivi na le kaboina ba geno bana mabelelisi batanga bana mabelelisi bazoma kwanga mamuke bana mabelelisi bazana malamu ako personne d'examoko na mikolo yuti koleka nakati mwana mabelelisi wana die atanga kate azwaka pe diplôme te mais lelo to ko pesa pe bambu félicitations bambu na équipe ne mobimba na bashiro bafungoli motema lelo die asali examen d'état azu diplôme wana photo féliciter bambu bala batu bandima ikolala nzala bambu andimi kolala nzala na groupe momba nde bazala babisenyo so bandima bakende ndako makolo mais babite 10 francs autozana il faut to contribuer pour diatanga. Dieu merci, Dieu a eu diplôme. Et ça fier. Bah démarche dans ça là qui n'a qu'un orchestre pour intérêt dans gâté, mais pas intérêt pour balibota pour n'attirer quelqu'un comme moi. Bah na bazar là il faut basungama, bah na bazar là bah que des classes, bah na bazar moi savon, bah na wana des abus, so bah bête musique. Faut na la clé, puis na dans le milieu du village, so bah bête musique. Et tant que directeur artistique, il y a groupe à Mabelelis. Avant ma revenue sur les gars, il faut gagner pas. Il faut d'ailleurs 10 francs, so ba pesi 10 francs na zuyako, na pesi pe na bana balukimo savon, bana balukimo akaye papa na journée c'est ça. Kasi mabele satika ki le liboke na lo mo tatika biso, autre bete nzambe ya pesi su kimia et puis tazali ja kombo mo oui kondo tuzongeli yango po tazali artiste akufa kate, on to kondola ka tango yiso kombo na ye. Atika ki bongo liboke na lo mo kombo e kabola bitumba. E kabola bitumba wana to bete mbongo ekotaki. Bino pe ba yini bota bozaki na kati. Botaki pe ndeko moko azaki lokwa mokambi na bino po ete zona ngita ekolo René Lokwa. Botaki lokwa azala mokambi ya groupe mabelelisi pe mbongo ekotaki. Greco musique ya sombaka e kabola bitumba. E bongo libota mwana ko kozanga examen bonu. Bino boliaka te to pe bonu, to pe bombaka na bino kaka.
Merci na motuna otuninga peda pona limbola baimboka beba babe motuna oyo. Motuna oyo na sina lobango na bitano ya mike. Mabelelisi atiki orchestre na ye et puis atiki ekabola bitumba. Oyo eza bongo album na ye asuka oyo atiki na plateau. Album wana bima. Ngala kutana ki na René na beka ki René. Oyo René Mabelelisi atika ki chef d'orchestre. Atika ki chef d'orchestre na groupe Mabelelisi. Alors na beka ki René avant obi se kabola bitumba, yaka to solo là. Et puis to kitati na base na grand monde iska Mabelelisi bandeko kona bandeko vanda na beka 11 wana ipana biso na lupango na Kingabwa. Alors René na bisaki René ayoka kingaite René bimisi kabola bitumba na ndenge na ye era bimisi kabola bitumba na ndenge na ye na ndenge basala ki parce que René Mabelelisi atika ki etake chef d'orchestre. Mabelelisi atika René président mais René atika chef d'orchestre wa baleko kumba groupe ya Mabelelisi. René Amichaki président Yemoko associé avec son famille. Alors vous l'avez dit, c'est un peu bino ba yini bota bozali wana bozali lokola ko l'accès bozali bandeko ya mabele en kondo mabele soki zeta musu mabele atikaki René lokwa chef d'orchestre po Yemoko alingaki kasi bino olobete René Yemoko ayiko mibimisa susu lokola ye président poko za chef d'orchestre na présidence eza ndenge moko te. Président zelo kola kolo eloko na etope boyo kani botie moto azalo kwa président mokambi na bino kasi René ko comme président ndenge nini lokwa bino pe libota bozaki kambi bango soki mbula misato soki mibale bino pe badie bozaki wana badai ko banga ye to pesa yaki et moi politique na bino moko bosalaki. Merci papa journaliste mamotuno tuninga omoni René ne azaboyi aza leki nanga René aza leki nanga to solara ne bien to benga na katoku to benga ni to solara biso kitoko to pesa pe ko tumbota na pesa pe mbote sika zali René to vana na épée René to vana na ye beaucoup la rava kufa bemela ka René to vana na René wana René yebi mais er bazala ki ba otambola ba monyo so René azaki chef d'orchestre mais cheki président René abeka ki bisote René abeka ki bisote abi cheki président Yemoko pe na liwa ya Mabelelisi inane ya liwa Mabelelisi na Palme Beach na kati ozape mo padisango ozalaki pe wana na kati oyebi oyelekaki na Palme Beach entre bana Mabelelisi na René ozalaki omona ki Mabelekaki omona Mabelekaki donc ba associé ki bisote René bichaki président Yemoko baba leko tabu sa groupe et pe mbonge bibi ka bola bituba René azaki na liloba ko loba soka lobi ke non des ago tozo pesa libota Mabele boy ba ko yokai parce que y a bichaki président mais président ezalaki Yemoko ami komisaki président mais a komi komisa président libota bino bozali wana bozalaki na malobote molobate bokola Diego toyebete oza mungala azaka moto polele ataka mokongote ataka moto nelongi na mibu wana soka saki misatu wana e kabola bitumba batiki Diego Greco musique on a pepie mbote producteur akota biso akamati mbongo na ye atie po eta album wana iso ezalaki pona bolamu na bino ya bana na orchestre bibazo bato basaki mosala e bongo ndenge ni okoloba ete René Moko amichaki yino pa zui bambongo wana eko mona te bino bozalaka wapi. Papa nanga kumutula la dazo confirmer na plateau na télévision qui non René elle a comme président na cadre orchestre Mabelelisi parce que adaki chef d'orchestre et puis il faut na limola malam na ba chef d'orchestre ezaka René Moko te baleka leka ba jani baleka chef d'orchestre Shiro on a pepé na pese mode aleka pe chef d'orchestre baleka leka mais René adaki chef d'orchestre comme Mabele adaki lisusu te et tikali kaka René adaki chef d'orchestre amitié président abenga biso libota te amitié ki président na ndenge na ye elle a mis le président à Déguenaye. Tu vas dire que total pendant 3 ans, de façon comme la macabre. Tout le monde dit non, ça ne tient pas. Parce que moi, la mabélé, à ce temps-là, biso, tu se retrouves, tu vas bien avoir les lobby, tout le monde dit non, moi, ça te. Des personnes qui biso ma casse, libota. Ensemble, libota, nous sommes sangana qui t'obite. Des abo, eza et loko de konabiso. Et ça, combo na ye. Biso, si go famille, il faut défendre comment mabélé. Loko mabélé à zate. Biso, tu as bien placé. Il y a Kolongola René, président. Parce que René est chef d'orchestre. Tout le monde est président, mais tout le monde est musicien. Parce que René a botami à la Gansembo, dans ma PC, mon gars qui toque à Ebakanaï. Batomé Balula René Bazali. Batomé René pas Ebaka, Batobalingakaï. Mais René Bichon de Tchaki est président. Tout le monde est René comme président. Dès que je suis au Babeki, dans mon pepasika. Au dans un bégaï qui non, Bokulaka, Bamounyama, au Yaïna mon pepasika, au Yaïna Salamakamu qui non. Sola lobby et Salim Bamounyama, dès que tu es président, tu es président. René Amichaki bambu ne bino libota moti bisone libota totie bambu président mais René Amichaki président na ba musicien bataki na bango na ndenge na bango Amichaki président wana na kale sete bani kwala ndiboko ka ezali moko bokuloka Diego Nkoinda zeko loba po etazali moko ba libota ya Diego ya Kondo Mabelelisi kasi bokuloka na Diego tolo bana boye bana kisasa bana Congo balelaki mingi balobi ete ya modeta ngopatika kibiso l'équipe ya yon l'équipe ya Kondo Mabelelisi tango atika kibiso groupe Mabelelisi babambu bayaki kobeta te
bayaka te bazalaka te balalaka na matanga te likamwa ne saka mwa yombe yombe bande kwalanda biso na AHP kita ekolo na etando internet topé na YouTube babenga mingi bakomaka mingi ezalaka nini esalaka kokoso ete na butu wana bambu bazalaka te kometsa iko yana ba instrument soki na ba 4 soki 5 balinga ko bamba mabanga nde toyokaki nyoso wana esalaki boni yo pe ilibota kozaki na kati wana makamangwe bandaka boko kanga miso boko ta bongo lobi so kolela o boye o ametsaki o to botelo biso boto pe okoloba boni. Merci papa la journaliste. Pour ceux qui passent modèle bon ba ho sala pe yo olobi boni. Merci papa journaliste nana libola motuno tuningai vraiment ba pas comprendre na malamu. Modèle Diego Ngoy Safira Trésor bazana stati orchestre mabelelicité toza famille mabelelicité baleka mabelelicité bana mabelelicité mais toza na stati mabelelicité tala kombo ya mabelelicité ebungaki nango kombo ya mabelelicité ebungaki mais bambu nyama shiro piche ni base ba sangani bango nyos groupe na basanga bité kombo ya papa na biso oya telespécial na mokili ko bunga te bazongi si kombo na yango mona orchestre mabelelicité ça tiko na yela motuna no tuningai Modè azaleke mabelelicité lokola nga Diego nazaleke mabelelicité Modè abeli nazoni mola po batba comprendre malé Modè abeli azali na hôpital groupe mabelelicité et contribuer na mbongo balandinga babenga na téléphone ba ko pesa mbongo na hôpital ya bamasai na Kingaboa ba pesinga makoki o ke bonga ki no Modè azo traitement wala non de 1 Modè akufi groupe mabelelicité e kamba bi bongo na bambu nyama ba Modè akufi ba louer mutuka azue bébé bakotika na morgue lobi nango bapesi mbongo to ambome corps ya Modè toyokani na orchestre parce que bango baza famille biologique eza biso bango bako décider te il faut toyokana to dans la cohésion to dans la union pour toyokani que non ndeta boy to luka to sala boy alors eko koma que non avec bébé Modè ebima ezaki na morgue orchestre ya mabelelicité oye komba mena bambu nyama nakolo ba pe monta parce que ah il a polele te kolo ba monta te pe pour ça moi parce que baka ba pesa ki moi ba pesa contribution na bango e ko ga non esungi biso na makambo ke non to luka cercueil to luka place ya kolela moto to sala to so mama elamba to sala boy ndeni sala mais mbongo ba pesa ki biso bazala ki na contrat ya bato mususu il faut pas mettre la musique ya ko ba livra ki biso mbongo wana de e ko sunga biso ko to sala makambo tali ya Modè. Moi ça y est na butu wana bobeta te bon papa la ngai daso ya place malo bomboka yo ngapi na ko tuna malo boza yo motuna na ngai alors to yokana ina bango ke non ndeza boy to keti na morgue baluki ba corbial e bebe yeti to check to exposer mona Iveco e bebe zaki na ba shiro to kedeki presque orchestre mobimba bambu o azaki pour président mabelelicité groupe mabelelicité alongola ki ba galon na ya ki président nano azaki nano bon azaki ka mutu loka batunyos to bandeko atiki ki kole na libota to so na grand monde na Kingaboa biso so pendant une semaine presque tous les musiciens alors elle est bébé bimi to tie to exposition to yokani que non instrument ba ke ko beta musique instrument ko ya obi ka matériel to yobi stabilité que ça la canson boke bolu instrument exacte o boy mais ba ta ki sirke ba ko instrument la ba ya ba beta pel instrument wana elle ba yo instrument ba kati musique wana ba to bi non lo ko to pesa bi no mongo na biso bojo bizi fo beta ba mi te des aboy to ça peut na trouver les que mabeli ça kufa ki moyen de ko na biso to ke to le ba compliqué mais comment de go instrument na ayabi bacha instrument pour babeta ngako tuna boyaki ngaba ite commettre bocha instrument la biso ezakoya pour l'état ba ko transport yaki mo en retard moyez à la tenga la biso non commettre le quoi pas instrument awa botika pa instrument boyaka ka bo région na mais finga maki mais quand même basaki un pas comme to les photos féliciter bango bambu nyama na libota mobiba o ils tambola na komba mabeleli sibena parce que de qui corps et âme pour na busuma biso vraiment basaki bena un pas na liwa pena Modè wana pena c'est ta féliciter yenga kasi ko la ka to mo kene malembe pona ko susa makamatali bongo kondo mabeleli sipo to ko tapena mituna o ko tamsa lingomba groupe ne ezeko kende kasi mo motuna oyo bandeko mususu bakoloba komba mabelelisi bakobeta na komba mabelelisi yo moni yango mabe to ezali malambo bakosala te komba nkondo mabelelisi ebunga te soko zena bandeko mweta mususu babetsa ka oli bakupu babeta kana komba mabelelisi royebisa biso abakolanda bayoka pe kozala malamu mpo wa ezali kita ekolo ezali mpona koboma te kasi mpona kotonga mpona kotambola bosembo malobomboka. Merci papa journaliste vraiment eloko pe na elaki lelo mpona apesa message nayebisa mokili bayeba mabelelisi aza
aza mutu mabelelisi aza mutu azalaki na bato ayebani mpe mingi malgré atiki biso eza mpe nzela ya mutu nyonso vraiment faut quand même respect ezala na moi parce que mabelelisi aza mutu oyo afungolaki malita te mpe mutu akaki mpe malita te eza mina nzela ya mutu nyonso mais nasengi mpena respect ezala na kondo mabelelisi okoleka boye partout mabelelisi oleka boye mabelelisi o mabelelisi atikelaki ngai mabelelisi mutu moko aleki na télévision aplata télévision alobi mabelelisi alobaki azokende poto atikaki na lokese na ye njoli alekaki na télévision njoli aleki na télévision et puis na sepeli parce que njoli yango alobaki ke non njoli abetaka bonyoma njoli abetaka bonyoma mabelelisi abetaka bofeya na bonyoma nayebi te so nakopesa différence entre bonyoma na bofe merci njoli alobela bato babetaka bonyoma bato babetaka ala na ligne ya bato babetaka bonyoma aza moto ya bokoto mabelelisi ata moto ya bonzo baza mboka moko te ata mpe na respect ya mabelelisi parce que njoli azobenga ngai vie mais ngai nabenga mabelelisi ata yaya nanga quand même faza mwa na respect mabelelisi abetaka bofeya na bonyoma napesa siko explication napesa mpe mabelelisi ayembi nzembo moko alobi walilome elomana soko otuni motetela walilome elomana elingi eloba nini akoyoka te soko otuni katange akoyoka te wana sikoyo bonyoma sikoyo na bofenya sikoyo patokisake non motetela wana na moswahili ayoka mwasi na mobali babomani do acomprendre déjà message donc njoli asalela nzela na ye njoli ayebana mabelelisi te njoli abetala mbonde mabelelisi te abina mpe na ye te aya mpe na orkestre mabelelisi te libonza kuna tobebo mpona libonza kutu te mpona nini toboyi kutu moto atambola koma parce que groupe ya mabelelisi toboyi ekamami kaka na bambu nyama donc ndeko nyonso aotambola kombo mabele boyi estce okotia kombo na yo te soki otie kombo na eza mabe nasengi na bato nyonso wana batia bakombo na bango ezala René atie kombo nabi René aza mwana wa otie pa mabelelisi te atie René international normal René mokili mobimba normal Jano mokili mobimba c'est normal et finalité mais yo leka keno mabele mbunda mabele mokundi non ezosala malamu te biso tolobi keno libota mabele di ensemble tolobi keno botika kotambola koma mabele parce que mabele aza moto ya bana batu mabele atiki libota na ye bina se obeta ba musique na bino famille ezokata 10 francs te soko beti ezokata 10 francs te to kebisi bino keno botika kombo ya mabele soko bosa be banzembo na bino bokosa banzembo na bino te parce que kumutu na confirmer lelo na confirmer lelo na plateau lelo deko ko ya kota masolo deko ko kota masolo te so na wa komona ete okosi biso ako ya pe to ko yamba epo kita ekole za ya moto nyonso yo yebisa biso bosembo pe na alima deko ko kota masolo te deko ko kota musika parce que yemo ko kondo azalaki autamusa orchestre loko la zate ya mona kota makambo so na kota makambo na yebi le pourquoi mabeleli so azali so na kundate asa sekwi bobisa ba album na bino bobisa bibisa bela parce que ezo ya mabe vapera mabe zo ya nakalisi to kosola ngona vapera ya mabe kumutula ezo ya mabe beaucoup la radio bambela plaisir kokota mingi kasi na lingina wala to ya mambela te poso to biza mambela na omwa to kozwa tango pena kosola mingi te po mbela penza eza kokota bato nyinso balingi balo kopesa penza yana wasinga na sima lokolo ya mondele po te bande kumsu babenge po te bayeba ndenge nini makambo wana ezeko kende liloba na yo oyo uti na se ya motema na yo na kombo ya libota na kombo ya bayiba kolaka nyonso bakotala biso bayibaso balingaki kondo mabelelisi o basepelaka mabina na bino oyi koyebisa bango boni mpe na bandeko baartiste oyo olobi te olingi lisu te bazoka kombo ya ndeko na yo to mpe yaya na yo po ete bango basaka nango misolo bino bokolia te olobi boni lilobo ya suku euti na motema ebongo oyebisa biso nzela nini ya singa bayi kozwa groupe ya mabelelisi po esala malamu mingi. Merci papa nanga journaliste en tout cas merci na mutuna kitoko tuninga yo nayebisaki non la bandeko nyonso oyo babetaka bambunda bosala fiere pona kirti etumboma boyemba kitoko nde boyembaka nzambe apesa bino ngingoko ya kitoko boyemba mpenza bien mutu na moto asala linie na ye mutu na moto asala nzela na eza mpe malamu eza mabe te mais nasengi na bino kombo ya libota mabele tosengi botika kombo ya mabele mabele aza mutu ayebanaki partout aza mutu ayebani mpe ebele aza mutu ayembelaki mboka en tout cas bopesa mpe mabele respect parce que eza nzela mutu nyonso tokoleka na nzela wana do mutu moko akochape eza te bozoyembaka koma mabele lisi oleki boye mabele lisi tozwaka ta different te bana mabele lisi botalaka ta bango te leki ya mabelelisi oyo ata bongo ya nanga mode oyo totika biso lelo 3 mois tolanda 4 mois
na mutu mon côté ba président wana ba ya côté que non a contribuer à contribuer mais besoin ta pour la combat babelezi donc to sengi na bino botika monima pa ba go sala bo sa te monima pe bolenga pe na ba étalonique a oka kaipa na yo to suba lo ba to sala babelezi monima yo sala monima ça la mine ya go esele ki monima pe bo sa te ko kuta ta ko ta babelezi o ta ka monima kaka boy o ya ye na ko na ye chanteur boy chante babelezi o chante babelezi c'est ça que autre sur la famille donc on a tout privé to boy yango babelezi ezo kumba mabongo na bambunyama o aza bongo leader charismatique o bongo bambunyama to peut charge ya kokumba mokumba o bongo azo sunga libota pe babelezi soki ma different monani soki likambezali azo contribuer na biso tozo tambola na ye vraiment bakula kanyon so na sengi pena bo soutenir bambunyama babelezi etombama babelezi aza de konabino aza mwana na bino aza bongo alanga nzembo o ayembela kibino o ayembela kipemboka bo soutenir groupe ya babelezi to kopesa programme na matondomi yenga na rete bokula kadi okopela lobi penza ezaki na motema na to kopesa pe ngonga kopesa mbote mais to ki non pas ndeko chéri po ape pape apesa biso penza mwa manaka boni lingombe ezali kokende makambo ezali boni po to ndeko bakolanda biso siko bayeba malobomboka merci kumuyenga ngai naza artiste musicien donc nazali ko présenter étant que artiste musicien pour na poste oyo bokula ka bambunyama apesinga pour na évolution pour atali température ya organisation oyo aza ko mema biso na lisanga oyo eza ko évoluer pour apesinga mosala ya chef de discipline ngomba sikoze kotama boni ba makambo ezali boni bokobete wapi bokozwa bino wapi yango te ndiko pas so lingombe ezotambola malamu ndenge balobaki équipe bayeba yango à partir ya coach ndenge leo na mboka na biso tozokumisa coach libenge coach eza lokola na makambo ya bambonda Jerry Bindele coach yenga tango toza kopesa coach batalaka à travers ya ba œuvre ya ba oyo baza kosala po yepe a coacher esala malamu tango toza kotala classement ya équipe lokola ya balete lokola ya muziki balanga nzembo donc tant naza kotala neti na défense to be yango section instrumentale tant naza kotala yobo na sente kaka ye wana beta ba sente nyoso ya eme sente beta nyoso soki na koti na drum bâtiment batterie naza komona Moussafa Toulani naza komona Petit Mabele nazo moi déjà que ezaka ka original yango kaka yango tango naza komona bobongisi nini mikolo boko beta wapi okozwa bino wapi pote bokolaka diego akopesa nzela na ya singa pona bato bakozana posa kobenga bambo akene obete yo yebisa biso siko programme ezali boni bo répéter wapi to komona bino nini bon biso programme na biso vraiment ezali pour équipe nationale eza ko évoluer bien pour eza original. En tout cas, nous avons mis une mission pour bêta na Croix Rouge na Willery et puis tout le monde a tout bêta na à 109 et puis na minute tout ça qu'on bêta na Kauka le tout ça qu'on na référence tout qu'on na place to fungula ranteke ya liboke ya Male Bodino liboke ya Mpoka o esali ke mboka mobimba ba ya kolia liboke ya Mpoka ya Male Bodino. Référence, ils allaient toujours peut-être aux arrachats qui dimanche na Willery absolu Tala Sanza était mis le colo et le babo kilo ya jindi na continuer qui repèse ba classement na biso tant na zomo nesi ba Olivier baza azal ko la maître ya chorégraphie donc na moi ba penza ndenge ni neze ko tambola olobi te bo répéter mikolo nini toza ko répéter te puis c'est toza na raison ya album na biso ya Arche de Noé à part ba invitation wala ba titre boni botie na katima ba titre ezali toza na 8 chansons plus générique le rôle à 9 et puis on a bon bimsango pour to ko ke depuis la banteke en fait pour la banteke to panza peteke to panza masolo to pesa nuance to pesa eloko moko oyo ezali nzembo ya vienne biso oyo a soutenir biso to bien répé beaucoup la ka moninga Male Bodino ya Male Bodino comme na e beaucoup la ka bonina ndeto za isukia ba mongo ndeto za boaka eloko moko to ba geza lokola prêt pour la promotion pour pas comprendre degré à album moi c'est que ya matondo yenga
Ya solo to mo kele na maleme pona suka na bino. So za ina mo bande ko pesa mo mbote ba ko tala yo. Pesi ba mbote pona suka na bokula ka Diego. Pesa mbote na mingi. Ezali vraiment pona premièrement nazo pesa mbote pona entreprise na biso. Poto nazo tela secrétariat nazo mona CG Jongale, nazo mona JC et puis équipe nationale mobimba bambote na bino tout na kotanga bino sauté Papi Base et puis surtout Olivier le Conga ndeko ya kasi le Conga aye na ba danse ya sika nandeko na ye gain et puis Jani alobi ke masolo ya robina batikila biso et puis pona ba éducation na ngai moko na ba par rapport ke ndenge za ke na zape mutu o na zape na bandeko na nga nazo pesa mbote ba Beto Masaya les bourgeois naza kopesa mbote na ndeko na nga biso ba naza pesa pe pona fani moto nazo pe kisasa pona kota makambo yo bayebi chéri nono batutu bayebi chéri chéri nono kasi lolo kwa tobeta ki sete pona makamata li bongo nkondo mabeleli sipe groupe ngi kotambola totondi yo na botondi na kanisi opesi pe bandeko balandi yo mbote tokobongisa nayo po ete to yamba po nkita ekolo zai pona bino banso matondo mingi na kanisi ete osepeli makasi yenga J'ai na kata boîte to kene maleme po ete supu ya malonga e umisaka fufute ntuka pe umela kate mwana mosaka ndambi malobomboka yo tokombisa ko kene malembe e bande kwa yoki oyo zaki na motema na yo kaso yebisaki biso pete bozali na matanga leki muso akono mabelisi pesi biso mwa programme wana pesi penzela singa na bayibanso bozana bosenga kobenga groupe mabelisi ya kubete et bongo pesi mwa bakula kambote bakotala poto kabwana yo malobomboka. Merci papa nanga journaliste na malbo pesi ngai toza bongo famille mabelisi est éprouvé et tout bongo sa bongo moko o azali bongo yaya mabelisi o e bana kombo ya mabeya autotika biso na mokola mercredi azo se molimo ipanga kolonzambe tozwaki e bembela to tia na morgue talaka na bokati toujours ya groupe mabelisi ezo kama bongo na bangu nyama nde makoki ya kokene kwa mbobe ko o bangu afungolaki motema lelo apesaki pas fa mercredi nde apesaki makoki toke kwa mbobe ko bangu bangu on appelle la leki ya kondo mabelisi ya mabelisi ya na bina mabeya ouais ba na kumba mabeya vraiment et puis tolekaki na baplateau ye mpe azalaki atiki biso azali société toza na matanga et puis matanga ezolandama toujours na beka 11 na kingabwa soki oye poilu okoti na BAT référence esika BAT ezalaki à quelques mètres ya cité du fleuve wana oke na beka 11 soki otuni esika mabelesi ya bandovanda wana mpenza kokuta biso wana ibota mobeza wana mpona kopesa nzela singa na ngai ezali soki mpe oza na production oza mpe na problème sur peut-être conseil opesa mpona libota mabelesi mpona mpe Diego parce que Diego atika na charge monene mpona libota mabelesi nzela singa lokola ya mondele bakozwa na numero na yo nzela singa na tigo ezali 089 71 17 534 089 71 17 534 to l'équipe on a officiel 090 28 37 965 090 28 37 965 wana pena so bengi ozwi ngamo Diego Koyi wana naza wana pona ko ya nola et puis ce que dans la fête et dans la fête musique collation festival benga biso bambu nyama anniversaire et wana pena équipe pour la rater pour mabele sur aseku ya tasu na kundate wana ko musique na yo atikaki wana bali ya molisusu ya solo bokula ka Diego zaipe moko yeba na bandeko mwa mbote na bakula ka poto kabwana bino siko wana pena zongi pona kumuto na personne na premier merci eza banda pe mabele atikaki biso première fois pour ya bangana émission na yo na ye na kati makambo yango na kati de ya makambo eza tango na yo mba liboso ka zemba la suka te tango juste ozana bosenga toko ya mbobe pesi mbote pa bambu tango d'abord président mabele lisi Shiro et mesete Papi Base bango tout moyen atanga bango ezate oboza effacer les tableaux leki wana pasa ko boka kitoko effacer les tableaux na l'équipe va danser de notre aussi kibikidia fiako wana dato confirmer to suis ba danser de Yansika o badana aspect ya kitoko so bazobina oyebi kino mabele lisi azana yango na biso ya auto c'est mbote pas beaucoup la kabodino wa d'abord koto manyuka il est pas très dangereux vie zalaka na biso kaka ko soutenir toujours mabele lisi merci bien na so sala ka beaucoup la kabonina Papi Boto les nobles wa za bongo ndeko na makila nanga
wana libota na autika biso te to pesi mbote sika dali boss bosenge pourquoi pas catalyser boss bosenge pe na pesi susu o aza bongo la boss bosenge ko mutu na pa pe mbote kaka ndenge to sola ki ko za bongo papa na molimo o azo akamba ngai apôtre Ndombe Chilo na rai na sina 60 na pesi mbote libota mobima ba nyonso ba yebi libota mobima éco la ba éco grand frère boss éco wana na ikele baso kela ikele ma numéro 6 oluka pina kitoko kuta ikwaza wana donc libota mobima mai Ndombe na pesi bango mbote sika bazana biki ba osepia déjà matondo mingi bokola kadi ko to pesi matondo mingi mokonza mbonda ipo vitu so so to koyamba ipe moko mususu to pesi benza botoni mingi ngo ndimaki iyo na mbela na biso na kanisa te bato bazali belo ko pesa mbote kasi mwango ngape kaboli biso pesi bango nyoso mbote no lingi moko lobi e ndenge to lobaga ete malobe zali bele kasi ngonga ndeko kabola biso to koyamba bino susu mikolo zali koya na kobosa pete ko pesa mbote na docteur Pablo et Beseko to pepi mbote na bosente Jean-Pi et Kanza to pepi mbote Mama Rose to pepi mbote Brigitte Kiziami na zali kolanda biso suko to pepi mbote Boss Bosenge to pepi mbote pe Gérard Yambo to pepi mbote na bosente pete bokulaka JC kuna na tala sanza na Guileri to koya kuna na bosente pete yemoko o andimaki te lobo zalawa yemoko leader bokulaka bambu nyama to pepio mbote na bosanité bokulaka ekoto manyuka male bodino élément dangereux pepio mbote bokulaka bonina to pepio penza mbote isukia ba mongo to koya kuna na bokulaka jeri bindele pona to sande to sola to kei bongo na mwa loimo moko mokeko kabola biso po ete to kutana bino mbala sima ze ko ya poto ya mapiba ndeko musutu zena bango pona ma matali bongo programme onene ya mimekano ya bayembi o moto nyonso akozana bosenga ita kotawa okozwa nzela na bango asinga okoka pe bango pona ba programme nyonso tokei na ngama masini elongo na mupende mutandanda basia Le 17, la planète Sono na Maya Pembe. To bengi bakulaka tout, to bengi basere bien. To cheka 9 000 francs congolais ya. To bengi bakulaka tout bon venir. Ba fraîcherie tout on venir. De to sukola na bino jour wana. Okozala opesi moi. Yenga engwa kama cha engwa kamiba pam engwa kamisato kisha sa Kongo Brazza kaka ndenge wana kaka ni wana bona bozoki mwa bilingi moke ya mabina ya liboso ta kono mabili satika kibiso zaki bongo na Maya Pembe to pesi bongo ye moko producteur wa salisa yango bébé Male Bodino ekoto manyuka wa songa kibiso na yemba mo pa bande konanga ndenge to bagadi kitekolo moto ye moko amibi misaka ye moko amitondoloko po ite to yeba solo zali mbote mingi ndeko mbote mingi ndeko mbote papa tokozala na yo tungete bana kombo na yo nani mosala na yo sangoni yo memeli biso mokolo mwalela ouais kombo na ngai P Binda nazali directeur manager ya agence JBS ndeko P Binda directeur manager ya agence JBS tombola peza mwa lolaka po ezali kita ekolo yenga bandeko fo yo kapenza sangoni ni o memeli so ko bandela na mwa mongongo likolo ko sa malamu. Bon, ndenge toyawa ezali pour toyo pesa message ya bandeko nyonso o baza bayembi ya ba choral donc to organiser concours moko comme on Voice of Church c'est-à-dire mingongo ya yangi awana liboli lipo kutu la kota na likota ya biso pete liboli le mingongo bakte mingongo ya ecclesia na mona ko wana ba Voice of Church yenga ikokana okakwana ki yakana mwa ki ekonda kazi zaki minoko la biso toko yo donc to organiser concours wana ezali sous la bénédiction ya Monseigneur Monsengo Passia, cardinal Monseigneur. Laurent Monsengo Passia. Oui. Il y a ça ça mon colloque ils sont déjà ezali déjà calé maramutu eza correct. Et maramutu eza déjà correct. Botseli songo ko za koloni ni ko le kaboni bande ko ba ko ya ko komisa boni poete bande ko ba yi ba penza ndenge ko tambola. Bon. Ndenge to awa to pesa bato to signaler bato ba comprendre ba que concours eza déjà na nzela. En plus déjà ba vente ya fiche
ezo ko banaja ko tekama o mutasi makambo les années abe Noël mokolo na pesi mbote pasa zali ya Noël papa bisa milimu abe Noël mokolo ya Noël. Donc je crois que semaine auto banda wana nde bakomona ndenge ba sport ezoleka wando lekachina ba TV et plus ba fiche to yana ngoto ko lakisa bango pe to ko lakisa bango ndenge ni bakosomba place ni kozalela place ni ba paroisse ni bakokende o bakozwa yango. Donc c'est un peu ça. Matono ya motozo mano to suksa na koya fe papa ye pa tondolo apesa kombo na to ba pe mosane na kati ya lingoma baki lingoma ya banani kombo anu baki Voices of Church. na lokota na biso penza Mingongo ya Ecclesia. mingongo ya Ecclesia. Mingongo ya Ecclesia. Poto ko bandiko ba koyana mingongo ya Ecclesia papa pesi kombo na yo po to yeba pe yo mosala na yo pe ko lobi boni po na bandeko bazeni na mingongo ya Ecclesia obiso ba lolaka ya Ecclesia po etombo la penza ba yembi na biso banso malo bomboka yo pesa kombo ya bon comme on a Deo Voadi naza pe parmi ba organisateur ya mingongo ya Ecclesia poto kima lokota wana kianza bidaya alors tozo benga kara ba choral nyonso ya ville à Kinshasa que ba fiche déjà disponible ya koyemba tout ça la présélection et puis to retenir ba choral auto retenir to kei to sali o ba benga la télé-réalité na français donc to sali le roi moi film mo to diffuser mais da concours et puis na suka ba ba longi ba dans le na mwamba no na ba matondo bindi kasi bali koze ko tala pesiko ene bite de soki liloba moko ezali pena na motema na opona ukabona bande ko so penzela ya singa ezali bongo to kusukisa na ndeko pe una makambo susu bon nzela ya singa ezali bakoza biso na 085 64 32 891 ndeko pe akopesa ba numéro mususu pe de sorte que baninga elo na websa ba kaka que bayembi nyonso ya Kinshasa ya ba choral nyonso baya ba komisa ba somba ba fiche na bango et puis voilà quoi. Ya solo ya moto tabara bangote tozoki so epande ko po itakiti biso bongo tokokabona mwa bangote bokopesa kula rozo asiko bongo manaka wana ndo lengeni ndenge bolo baka programme pesa biso penza programme wana ezali boni po tebande konyoso pe baye. Bon programme exact que ba fiche ezo déjà na ba paroisse donc lundi je crois to yana be Noël yemoko au tangi la biso paroisse oyo voilà o mikanda wana po bangonde bango bako yesa bango yenda yesa batuke ba kende baso bango na paroisse oyo pour vous dire que la fiche déjà déjà ba paroisse ba choral wana bo kipete o ba imba ka lokota ya latin o français o anglais o po ba choriste moso ba ko imba pe lokota ya monoko mboka bazali e bo sali wana e bo msapi penza ndenge nini kuna tozo kipete oyembaka français anglais chiluba lingala nino sangisa sangisa yaka au participer pour na ba prix eza ebele à gagner ba prix eza ebele ya bien auto bembeli pe bande comme susu ba kolonga donc bozwa boli ba misato mibale to pe boni ba kolonga botsali boni bokozwa moko moto molo o alandi to pe boni o bato ba kolonga tozana bango besoin 3 premier azana prix na ye deuxième azana prix na ye pe troisième azape na prix na ye troisième personne na prix na ye wala siko premier nde o ye akolonga azana motu ya tokopesa ye à part ça tokokende ndenge comité tokana ki tokokende tokopendre paroisse na ye et puis en plus paroisse wana akozwa cadeau na ye pe donc là on a aussi un que na ba choral nyonso ya Ecclesia catholique nyonso non catholico yango nde organiser makambo na nyonso bayembi nyonso baya parce que tongaki ezalaki normalement ya Ecclesia catholique bandeko misusu ba paroisse ba église misusu bayokaki yango non esali bango pe bien ba contacter biso que non biso pe to na besoin wana bongo ça sikoyo bon tellement biso to ba catholique aux maison mère et ya maka nyonso voilà yango to bi que non bino so boya to sangana mais nyonso wana pona église catholique ikindika liboso siko pona bande ko musuba bazela kaka mokolo moko benga to pe ko komise ko banda kaka lelo na nzela ya singa soko pesi ko ko komisa lelo kaka na nzela singa obengi biso kaka lelo obengi kaka ba nzela lokole bo baye bati ba ko zo pe yo ba benga pe bino pona ko komisa pona ko zo biso ezali ko benga biso na 082 28 20 781 082 28 20 781 Tamba obenga ba ya mandeko nani Tamba zo benga bozo yamba ngai moko pe binda
nazawana na kopesa bino ba coordonnées nyonso ndenge bokozwa ba fiche na bino ndenge pe ya ko s'inscrire nyonso na ba modalité tout après toleki masolo ya solo bandeko landi pe binda ndenge auti kolimbola biso kasi tokomo kende na suka na bino mwa mbote na bandeko soki pe ina liloba moko eboma na kati ko plus ba ngomba ngope pe simbote poto kabwa na bino. Bon liloba ezaka que musala oyo to sali yango pona ko soutenir bandeko na biso ya ecclesia ba chorale pour to moni que ba chorale eza comme on dit toujours que eza parmi ba mingongo oyo pe édifiera bato. C'est pour cela que to sali yango pour que biso nyonso to tala na sima ya banzembo na biso pour to soutenir ba chorale na biso et qui ne peut liboso. Et puis ça va makasi. Voilà. Et puis ça makasi pour vous dire que oyo reçoit premier d'organiser pour la studio naïe, tu reçois la marketing pendant 7 mois. L'album, tu reçois l'album, tu reçois les concerts, tu reçois tu reçois les mamines. Il y a des bébés n'est pas dans tes maisons là pour mon au sosala ils ala pena malamu mingi to pesi bande konyo so penza ngonga ba benga nzela singa o bazui pour akokomisa bena ko moi mbote bande komitano poto kabwana. Bon mbote mingi na pesi na picture na ngai joli Binda place azali grand frère na Serge Binda et puis la pesi na madame na ngamoko Esther Ekabazamai mbote mingi place azali. Matondo mina soki pe bande ko moi mbote soki be loba moko po mama ki na se motema pour bande ko landi e bongo to kabwana na moi mbote. Bon pour bande ko landi biso c'est que détail mon photopé ça est que paroisse moko et que participer na ba chorale nyonso de exacte que chorale moko est représenté paroisse té par chorale na chorale et ko komisa na ndenge na donc et puis tous na ba chorale ebele ba fiche est déjà disponible la minute déjà ils ont circulé donc ba lukaba se procurer ba fiche na ngonga o tozali bote na madame na ngana ndaku mama Adèle na bana na ngami balé voilà et puis na libota mo ya solo yenga bande balani na kanisa ete olobete elito ekufa kanzala te bino bazo bozingo ngakona dabiso boyoki pena sango to pembela obandeko bayebisi pona bino loki to bagaete keba obukani olongwe ngonga yango ya komisa nkombo ya kotalisa okomona peta mosobi pe molongi esali pe malamu mingi to pesi bino tango nyoso boya soki pe nzela ya singa ya bandeko kimi oyo benga pena kita ekolo to kopesa bino nzela na bango po benga mikolo nyoso oboza na posa ya kokomisa bo benga ta kita ekolo bo benga na nzela singa o bakambi bapesi tokozala wana pona kolakisa bino lolengi nini boki kokende kokomisa nkombo na bino po na bosenga te kita na biso etombwama bayembi ya mboka bazala likolo mingongo ya bayembi ecclesia eyoka na pe omokili mapama te loyembo ezalaka na limite te to pe loyembo ezalaka na moniere te frontière ezali te na musique bokomisa nkombo po ete wana penza epesa meli bino nakanisi ete natoni bino penza botoni ndenge pe ondimaki iyo na mbela na biso nakanisi ete nsango na bino bayili toyi bayambi yango na motema moko ya solo ndeko bala ndenge na bakete supa malonga eumisaka fufu te ngape na kobosa na te kopesa baye yangai mbote mingi penza pengo intimbo na Fatima somia basengele pengo intimbo azali kotala biso na bosente Clarisse Bumba ekabaka baloboko pete kwa malemba ekolo na embunza nzaweni evite azongizi wa mo esika zali na bosente pete baye banso obalinga kita ekolo obolandaka biso na ebite ntango nyoso kozana bosenga ya kobenge biso boya peto yamba bino zela na biso alokolo ya mondele zelobe olibungu tulu ntuku mwambela moko libungu tulu jomi na libwa nkama libwa na ntuku mbaye na moko ndenge banoko balobaka na nkota na bango 081 00 19 921 081 00 19 921 topé na 089 96 00 729 na kanisi te na suka na bosente be basunga ki pote bomo na kumutula na itandoleke zaki na bokasi ya moko ingénieur Bernard Boteba somia libinza yeso kopise lo sakwa mokili nzambe malamu ngai na onde to kobebisa e bongo na nzenze tozaki bongo na pasia musangala mupende ya solo mutandanda wabanda na ibite azongisi na enai e bongo to sukisi na mokongo waziko simba biso pinana mokoloto grand heure je ribindele soko boye sala yo mokili na itando na ngana boya na ngai kuna te ça rend plaisir quoi Kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media
Chansi Amania Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP Media Ngalingaranga EHP Media Ngalingaranga EHP Media